Car il peut peut-être même chose peut-être, je dis bien peut-être, à mon avis, et nga bane ko kota makamu ya héritier bien sûr. Ye mona ba charge nanga mais bango bane pe ko défendre ka héritier. Comment tu ko wanga na bomba wanga na pena ba biso na travailler na bango. Peut-être par amour ya bande ko na amoni qui fa trahir héritier. Miriam azolo bana na voice ado kebisa Karine akeba parce que soka yokela ke mawa eza pour la maman Charlotte. Alobi na voice alobi ni que non maman Charlotte avec bien tant Karine avec na king. Donc comme il na poto ndia même maman va problème. Puis maman pas zo bela na eh Karine. On ko bosa même na tension ka bo. Ça ndokie. Mais bon là ya mutu ba bosa na ngoti. Mutu apeso ko ba maman il faut za la reconnaissance. Si aujourd'hui Karine avait pas d'aller de bien sûr ça va nous d'accord mais ce qu'on maté sous plusieurs par rapport héritier. Parce que Karine yé moko koyo kaye boye alobi qui a Myriam au salangé l'autre côté parce que l'autre côté c'est au salanga ba salanga ngo déjà. Ya Myriam au salangé l'autre côté parce que l'autre ni so salanga la vie ba salanga ngo déjà. So le lobo akenenzela poto makula koti bumu ko c'est le bas c'est le peine à koti badading abadokeni ya grâce de kayeti. So ba kamebele funga mais avec grâce de mais loko salinga pasi to que la vérité. Karine ordre na Kinshasa de kolanga na to émission na RTGA. Banda ko na commerce. Ko ta bisou. Ba magasin mo za bateka ba garantie ba garantie ba mayaka ba bla mato. Ya monde banda osuma banda olata. Karine a mon âge, moi, c'est l'émission de bijoux. Même dans le langage de Karine, on n'a même pas respect mon à ça leur boula. Ce que finalement, on a respect. On a hérité mon à celle qui est comme un poteau, au bébé Sinaï. Il y a Myriam, il y a un mec qui a un dap au concept de la Yanayo, au bébé Sinaï. Finalement, au Kobon, ça n'a nani. Comment moutou na vie? Yo mouré bakino nga makamuto mabela salanga déjà. Et pour le bic, on monte à la maison, on a bic na zemi. Batbanti bango, c'était pas mon aki. Oh Tintin. Mais mon mi benga goda Tintin, goda kizeki. Oda mutumo boba bengo oda Tintin. Do Tintin milu yo. Comment mutumo comme ça va comme bon. Et puis ça ko sonité. Et puis na mboka poto yo comme madame Michel. Michel a Kuba. Michel a beta Gladys a kate bilaman so a beta esco. Na raison de bobe ba ntika ko beta kuna na Belgique. Donc il faut la maram stongo sala o bebe sana opoko bongsana o skota mutongo ke robongsana atambola kindeni a se comporta ndeni asala ki muninga no exemple ko te no ndinga sala na Gladys ya Myriam alobi que Karine Mokonza Vandaki abeta solo abi auté ko bimana feregola. Bébé Karine yo peno na solitaire. Donc au long on hérité ce que ngola ta faire buzoba na yo. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonza bas. Il y a 001 là de télé là sur le biso marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mama na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Ba news à l'élo. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la nandenga ilusa. Victoria certa. Amen. Voilà, tous les coups sont permis, sauf les injures, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria Télévision, à travers votre émission Micro Libre. Mais aujourd'hui, je vais faire aussi l'analyse sur le net par rapport à Makamoto Lobela. Ah, on va vraiment rester branché parce qu'il y a à boire et à manger dans cette émission. Ne zappez pas, restez branchés, scotchés. Parce que le gros bébé de la presse congolaise,
boyebi aye la bluma kamba bien le on a bien ba mutumo tete solanga la binota ça la bino bien tant Yolande tete azo komanga gros bébé au succès nga la seule lunette mambo ezali te maman la ngai maman Léontine Doli na France le balanga non ma chérie je t'aime beaucoup pour mambo le barotara moi na humour na ko seke ça la biso moi bien parce que musoto ça d'abord anti stress de photo to solara au vandi boye outi moi kayo ye hein moi stress zo longwa et ça vraiment plaisir. Voilà, merci beaucoup à Miller Wakou qui est derrière cette caméra. Merci à mon boss, hein, double boss, triple boss, hein, donc le boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, Wabi, pétrolier à Zamanka. JB Koumalouta, c'est lui qui acheta, qui installa, donc Yewana. JB Koumalouta et aussi merci à l'assistance hein, de Steve Kambanga, Balobi. Ma force ali lobele qui force ali sasi donc ça dit ya lobarane kaka moto ya politique président la banga zali. Voilà, merci aussi na salon ya Marabiso salon Tekasa awa na Shaba côté église la louange au boya kaming de vacances vraiment boya kaming kokata suki awa na salon Tekas bon kobrozonga comme si na ba château rouge ba benzo pena beauté au sentir et aussi na batnus pour soutenir ngai là je vois double maître Augusto Moukadi depuis France. Merci beaucoup papa pour la soutien et ça langa bien Archie Patrick Tomosi depuis Londres bah gros bisous na yo papa merci beaucoup et aussi Georges Luboma depuis Dallas. Voilà, Georges Luboma depuis Dallas, de gros bisous. Vous avez belé dans content abno mingi te adossé à maître Sengi na kate ba Suisse babi kingasani toujours. Lelo to lobela nini. Avant la kota par rapport à voice oyo eningi si monde entier ba comme lobelango. Nazo par rapport il y a un monsieur bon vous avez photo na e oyo d'Arcel Easy oté la binongo. Borozwango, il s'appelle Georges Makiadi. Pourquoi le nom de Georges Makiadi? Parce que c'est un ami à mon frère, Dadi Mabibi, mon double commune dans France. Aza camarade naye, camarade Morabo Mwana, Opena qui a amitié Mora Makas. Alors mon frère, Aza na cop naye, Moussane Sala Rakenara Italie, Asomi Mobilamba, Basapatu. Quand on est dans la cara business, aye nango pa côte tionga teki, popote se ngapé à mon bon. Alors par rapport à qui amitié pas non ami nanga ndela eboye ami ayota la bilamba moya boye les até azui ba chemise azui ba bloko boye azui tout non peut c'est ça li combien ça li 2050 €. Je ne parle pas de 200 €, non, je parle de 2050 €. Master pour que master n'a pas à ça la maman musane on a capable foutre un bon voilà. En tout cas mon frère n'avait pas l'idée que non oh makamon dans le balelo et salement. Et puis que non master nanga azora ba chemise azora boy à la taka bi forme donc à ça nanga ma bête. Mais curieusement tant azui ba bloko wana surtout et ça la qui ayeko ya Kinshasa. Tant a Kinshasa mbongo c'est moko umila grand frère pas Kin. Tant grand frère pas Kin boy. Et ça dit que abenga numéro net kaka oh te na zaboé non ya pesa yo non ya pesa bu abenga comme ça benga we l'appareil de votre correspondant moi ça dans la carte bando loba ça veut dire akangé le téléphone mon frère tellement ba séjour pe kokia ça ni azong na pe potot habité à master na tale live a tale le sous inane koki. C'est-à-dire, makamon na beza 2017. C'est-à-dire, ataleli yango, to comme si na 2018, mbongo ezakati. Patience toujours. C'est comme c'est mon frère. Aza ami nanga kala, avant de pas na biso, alale pas na biso donc et la famille bolingo mo yelongo ya ki amitié comme ya ba kibondeko. Na tikele sous moi temps. Mon frère a tikele ka moi temps et ça les sous que non, to continue na 2019. Plus moi ebi muto ça la business c'est nga mbongo tourner ça dit tant akaya so biloko aye nanga teki mbongo pe fait tournaka ete mutu mo be akangelo pour na commerce ata 5 ya pambo et a da perte pour na commerce tout ko so mettre biloko la biso na kitata abe au peut mutu ça 50 au lieu de 200 francs à tous nos 50 francs dans zoapi il faut passer 200 faut pas dans mon mbongo te ce qu'on y passer la musane da cop nae alors Georges Makiadi de personnes mbongo on a 2050 € tilelo je vous dis très cher internaute tilelo. Pas bon mon que non, un peu comporté Georges Maté d'Azam les qui a nièce maquilla di ataba ou tel ravine abiso bah tu boire avoir envier ou bah respecter beaucoup
Nes makia Didia Taba ou na okela ba substance mabete na okate ko escroquer mutu mais tala le kozana yi non fingote so na fibato ka to na fingo non fingote mais ngelo kana CPT na photo na Monique Georges Makiadi aya maboko londe pata uti province mo boy na poto maboko bongo na poto na mwana onte Darcel Easy tia so na ba photo na no illustré na ba photo na no ya Georges soki nani comme Georges Makiadi wana to mwana non de mutuni to lobela o ya escroquer vie nanga et puis to ozongati pour ça bino bien voilà merci. Voilà. Dans Bomoni, Bomoni, photo, wana ya Georges Makiadi. Chose grave, nga katone comme si abandé espérance à liboso pas grand frère nga nzokande a escroquer pe vie moko le sous $1000 c'est la inane mobimba. Ola lingala balbaka inane mokoka. Apé ça até. Donc a escroquer ba comme ko benge donc ça si 2050 ya grand frère nga to suna $1000 ya muto donc 3050 €. Oh ya za na maboko pe na bonga batu. Non, tout ça là sérieux quand même. Et puis quand tu as le peut ta kimia mais na kamwe ba comportement bon en tout cas c'est vraiment bien té. Ce qui famille ya Georges Makiadi Borota l'émission oyo en tout cas bo interpeller bo benge bo le que non afuta mbonga batu. Bonga no kene ka boy. C'est dit ba mission tout dans lancer les bon le quoi linga comme star. Ya escroquerie, ya moyibi YouTube pe ezakela ngo glisté ba otala ngo monde entier. Ah comme célèbre. Oh yebana mais ce que yebana ngande nini parce que yebana mso ya solo qui omoni solo mabe e yebana pe mona solo mais yebana ndeni siko yebana ndenga mabe. Voilà, je voulais seulement vous dire ça pour que vous attaquez lancer l'émission parce que combien on va lancer l'émission ndeni il y a quelqu'un expliquer à batu que non il faut afuta mbonga batu comme ça ngana rotika ekimia soka pesi mbongo ya dadi mabibi te ngai je bimana okene ka bongo. Alors na holdinga ku bino bande ko lebo benga ngape na téléphone c'est que non azana na mbongo ya ndeko na ngado na zana droit koloba parce que c'est mon frère à moi. Vous comprenez? Ngamoko na zana besoin nango parce que na zana besoin afuta nyongo pour mon mbongo est comme freiné par rapport à 2050 €. Et c'est belé quand même. Merci mon vieux Nes Makiadi Diataba ou hôtel yango famille Makiadi Mobima a mis connaissance il y a Georges Makiadi. Bo comme c'est le message so bino hôtel yango. Au total na Congo Victoria si moko jemima ata ba lunette ali par rapport que ce qui dadi ma bibi le makambo na lo bete que na fondango non exactement makambo za réel eza vrai et puis on vérifier ngo eza ya solo. Voilà tout changer sur page je juste crois que bobi vraiment na koyoka et puis ça lui plaisir mingi na Dani Muyenge l'homme du milieu na kata ba France wana ba bi moto moko sérieux na niveau moko pardon ya linga mama boete. Voilà le nom tomé ko peko sola bo ko panga na bo pinga ni na lo bate hein moi wa imu e won ko seka pour ça la venu ka moi bien. Voilà le to le papa ba voice Karine Mokonzi tanga kenda ki poto akitaki et pas ya Myriam Mokonzi. Alors tout le monde est à la bata presse mais surtout de que Myriam Mokonzi azali grande sœur propre ya Karine Mokonzi. Or bokoyo kabino mo la ba voice ndenge ni grande sœur akoloba o te ba ki grande sœur ndenge ni akoloba ke non ako démentir parce que vérité que non ba latisa e kombo na ko latisa. C'est sérieux hein, c'est vraiment sérieux to ba non par rapport ya voice moko ya liboso. C'est vrai ba clash bandaki ba guerre ba ki d'abord équipe nationale les Panzani kuna abira comme mpanzi na ye janvier kela mpanzi boye ba sangana abiri nyama ko pe kuna kela mpanzi na ye.
kofinga nezaki entre bango to bana totalement parce que to ah ba tu va les scam ko mutu moi bi faiblesse a muninga pas finga dans la facilité parce que pour net ba ngala vanda bona finga Steve Kambanga il faut na ba faiblesse na e so na bien te mona finga ezalate donc si ba finga na bo c'est ba yebani ba buzo bana bango ba yebali ba bêtise ba point faible mo que non mutu na côté avec moi faible côté faut na kanga côté to na finga côté les plus les parties les plus pété donc et zo pe na bien kanga bien et après cela to quand les soirs entre bango na bango te komona siko elongwe comme pas ya nani ya Karine Mokonzi na hérité Watanabe et tant to kolonga mama hérité Karine hérité Watanabe wana chose grave na teba le que tu vas finga parce que hérité le que non eza ba Jaël eza ba Nyamako eza ba nan ba charge ya Karine yebinde Karine ba charge na ye. Alors Karine peut-être même chose peut-être je dis bien peut-être à mon que ah et nga bane ko kota makamu ya héritier bien sûr yebi on a ba charge nanga mais bango bane pe ko défendre ka héritier comment héritier ko wanga na bongo wanga na pena ba tons no travailler na bango peut-être par amour ya bande ko na amoni ki fa trahir héritier mais bon lamu ya mutu ba bosa na ngoti mutu apeso ko pa mai faut la reconnaissante. Si aujourd'hui Karine a lelo bien sûr ça rende à combo na mais soka maté sous plus par rapport héritier so le lobo akelenze la poto makola koti bumbu koti selemba bimi peine na koti badading abando kende et à grâce peka héritier so ba kamebele funga mais peka grâce héritier mais loko salinga pasi to que ne vérité Karine hors de na Kinshasa de kolanga na to émission na RTGA obanda kota na commerce kota bisou ba magasin mo za bateka ba garantie ba garantie ba mayaka ba blo matoi yango ndo banda osoma banda olata Karine mona je mo sale mission na bijou na mona te bijou ta volume Karine na mona te ni na bag ba bag banda tano kangisi belé ezaki kutu na wena matete salara ngamona mona na moka daka 2500 muso daka 1500 na tala maboko na compta nombre ya ba bag bolata na yeba pe na yeba de prix nango et comment même pas 15 000 francs. Karine Zala sérieuse. Comment tu peux oser? Oh la qui peut na tongo? Pour la maman d'Azabo, la maman Zara Zobate. Et dans les news à Zobate, la diva congolaise à Zobate, Azoka l'eau m'a posté na page na yé, sur Ayebi fuit mora vreté. Pour parce que vous informer le monde entier. Bah ça m'a comme cause sérieux. Ton moni la maman a posté lobby que Karine Mokonzi yo beba ni na héritier parce que héritier qui kuna yo sali valise au sali valise ce qu'on a valise o yo sali wana otaki ba bijou na carte valise mais au bout comme héritier côté ba bijou na carte valise à l'héritier tant que non côté pas na bino ba funga ba bijou zaté à l'héritier yibi ba bijou na o ah Karine boni boyeko boni boyaya ah yum to keno kuna na poto kuna boy o lata ba ya Myriam ya ba star oh baki ya Myriam moko bis poto ndimaka ya na bino ya na binoté nyonso ça vérité comment tu peux faire ça comment on sera na hérité tina niveau wana comment on sera na goga tina niveau wana que non a escroquer ba bijou ni yozaki na hérité ko escroquer non bijou ni oui ma comme tena ba fota ba leader ngo ozuka mutu mo bendi pembeni pona choko pona makole vimba ya mbasu pona njoko sila raté sentiment de noka ya éponge oh mais nga kopona binoté franchement Marabe comme il a ka héritier et comme il a fallu te pas tel la nana nga pembeni et comment te oh et comme il a pu faire rigoler na vie faut la raconter sentimental c'est tel comme tout ça a te petit le corps le bébé zora ka pembeni monde comment ça canon à salir yo na belle famille na yo au sambwe que au escroquer Karine Mokonzi ba bijou à salir yo na presse à salir yo na ba collègues no ba musiciens à salir yo partout de la minute où mino pena comme oyibi ba bijou ce qu'on a tali ce ko ba bijou à Karine Karine wala manzanza te o bi wa na zozo wala coûter minimum ya respect Karine zana moi respect mon qui non bola mon qui hérité ça là s'il te plaît pour quand on la bonne s'il vous plaît ndeni oh yoko ya muto s'il vous plaît s'il te plaît zana moi respect ya goga ça fait très mal ça fait vraiment mal ton ateli ngonga mona la manga bien nzambi na Karine mono adoka Karine ndia bon fallait kana ba délivrance et dingo ça la Karine ma belle
au côté que la kisi moko mabe que partout qu'on va ne fasse sumbalanganda ata bazala mutu bi faka ba bebana tela niveau kisi yo na vie na yo mobimba d'autant nga pese kiti yo Karine na vie no mobimba okobonga raté ata soko zana batu bien boko bebana po yo zala bien na succès na yo il faut zakana ba conflit non mutu va bongo te zata la mode des personnes va conflit yo tel niveau conflit au quartier au longo na ngona Afrique OK na ngoti na Europe. Parce qu'au niveau de conflit au salier, il faut qu'on ait ma preuve à l'appui pour ça la bien. Linga bon linga bon ma cassi. Georges Luboma depuis les États-Unis à Dallas. Linga bon tu vas en voir ça nan, tu vas en voir ça ya Myriam. Option c'est bien que ya Myriam Mokonzi, tu parce que la vérité nango Darcel Easy. Tout ça c'est comme ça là pour ça bien. Vous ça liboso bandi. Nyo so vanda kotongaka. Hein? Héritier ko to héritier otonga ye. Batu nyo so tongaka. Oye bien on a conscience non na ibsa ko kanini tika ko lobalo. Ozolo ba héritier pa bande ko batu héritier. So ko lobi na 12h juste na 12h10 comme ba héritier. Na téléphone kaka ko tonga ko lobalo ba mamba ba ko loba ezo tonga. Yo kanti batu no lobana ba bande ko no. Hein? Mobali no moko tu senti mobali azaki mobali no me abimisa ba voice na okozwa maele te tu parles beaucoup alors yo ko tsana boso ba ya ba janvier ba nani mais attends t'es bête au moins ba jono no sala Karine je te préviens j'ai rien à foutre yo kanti ngai soko tindi po ba jono sala tina ba obilo ba mpa ba fan no po ba finanga Karine je te préviens fais gaffe. Vous en avez poto. Fais gaffe, maman, fais gaffe. Moi, je vais te dire que je vais te boy na boy. Baso kosa yo. Nazo parce que nazo tala maman na yo. Oyoki yango wana. Nazo ta ma Charlotte moi mo madame moi sambela moi kimia. Ongoya ko tshena ba trouble na poto. Tant que tozali na kishasa maman ba tozaki na calme. Tant que na poto trouble. Ndoki. Fais gaffe. Et là moi zangi te démarrer voiture na mobile na Karine to yo kozwa to condition na poto ko condition na voiture to yeno na France. Yo za mukanda ya Myriam. Kebe. Mais kaka kalikambo moko na kombo na mokili pe ko seka yoti. E moni bo la mo nyoso wana salelo intérêt ni nga na kozwa ona fanso na ndako na intérêt ni. Hein? Intérêt ni okutanga Karine poser ndako na somba na za bien poser mobile na kenda musa na sala te mais na vivaka bien. Hein? Na sala te me ba futa kanga mbongo bien na vivre bien mona ngande na sala Karine. Intérêt ni nga n'ozwa pas na. Voilà, to banozwa ka ndamu non parce que ba voice sango eza moi milai mais to banozwa ka moi mukemke parce que ba télévision za rangonga wana boki ya Myriam azolo ba na voice ado kebisa Karine akeba parce que soka yokela ke mawa eza pour la maman Charlotte. Alobi na voice alobi nini que non maman Charlotte avec bien tant Karine avec toute na kin. Donc comme elle a poto ndia même maman va problème puis maman pas zo bela na eh Karine on ko bon sama na attention ka bo ça ndoki comment mutu ozaki musika otie maman mal à l'aise tant que kuna au bac c'est le sous mal à l'aise non mutu za la bongo te Karine Mokonzi eh parce que y a même temps azolo ba bongo que yo ozolo ba kiyena ti atindi ba janvier na ba bi ba finga non yes que ko finga ba janvier na bi ba finga te selon ba dire na ye alobi ka tikala ko tinda bango ba finga te to kasko réponse à Karine tango ki voice moi la maye la réagissa ndeni tango moni mutu mo ba bokola kio na yaki na poto be te kotelenga parce que va les akité mutu mo azunga la ma va nsinga skolo tamto ya alobi lo mona sa kanda yita ko za leki et puis na ma bolamo o vana ndaka mutu 7 mois courant la maille au fêlé ce que yo ka réponse à Karine mimi opanza no ngana batu moko te opanza ngana bangonga Karine loko sikizate ya sikizate batu okama ke Karine nanga kusapo etendeni yo bia sarbe ya sikizate mangini nyonso kosala basalanga déjà donc izaka répétition loko sikizate ba mimi nana ngana tina luka guerre no te tumuzo bozo luka guerre nanga no luka guerre no nde question no mituna
oza ennemi na nga te oza mbanda na nga te naza na niongono te yo oza na niongo na ngai te ngata mosu nde na niongono ndenge ovandisa ye nga toloba bongo siko nga so na niongono ndenge ovandisa ye nga epa na yo olesi ngai olalisi nga kera nini oluka nao nana nga na kera oluka nao te mamini nana kera oluka nao te okopanzano nga na moto te nyonso koloba na mamini deja baloba eza répétition bato baokamwa te bato baokamwa na bango te oyo bato babanga nde ya sika okamwa moi te nazala so nalali na lamoki na kosi na nazemi bato bakamwa lisu te obelike kari nosala biso kari na ntina te kari nomi osekizinga moto okipe te mpo moto akipe fo bamona mpe yalikongo nange vimbi boye baponi ye aussi longtemps naolobaka boye moto mpe babike wana otente oyebi eloko na sepe na voice oyo place oyo esalinga bien parce que Karine ye moko koyoka ye boye alobi ke ya Myriam osalanga eloko te parce que eloko nyonso te osalanga basalanga yango déjà ya Myriam osalanga eloko te parce que eloko nyonso osalanga na vie basalanga yango déjà. Maintenant je me demande je me pose la question comment mutu na vie yo moko yebaki nonga makambo to mabe basalanga déjà. Et puis le bic na monter atteindre la mukina tongo na bic na zemi bat bandima ngo c'était pas mona ki oh tintin le mo mi benga ko da tintin donc oza kizengi oda mutu mo bo ba bengo oda tintin donc tintin milu yo comment mutu mo ko mi ko pesa ba kombo bongo pesa ko sonité tu inventes des choses tu te réveilles un bon matin le bi na zemi bat pa ko ngwe kai na zemi ba mo zemi ngo do bi malango te wana bi batela bi oh tintin. Donc c'est pour dire que même dans le langage de Karine, on n'a même pas de respect à Mouto à ça et bolam. Ce que finalement on a respect à Nan. Pour hériter Mouto à celle qui comme un poto, au bébé Sinaï. Ya Myriam oh ya mbeko na ndako au concept ça kaza ya na yo au bébé Sinaï. Finalement au kobongsa na Nani et puis na mboka poto yo comme kanga madame Michel. Michel a Kuba. Michel a beta Gladys a kate bilaman sto a beta esco. Na raison de bobé ba netinga ko beta kuna na Belgique. Donc il faut la maram stongo sala o bebe sana o poko bongsana o skota mutongo ke o bongsana atambola kindeni a se comporter ndeni asala ki muninga no ndeni exemple ko te ke no ndenga sala na Gladys. Voilà boka skoyo voice ya Myriam parce que on a bien entendu ka muke ça vraiment tellement trop dans un peka ndamu pour la heure voilà to ka skoyo ya Myriam ndenge azo répondre awa parce que koloba eleke bele mukolo bovandaka na ndo Michel ozolo wa makamsuli makambo oyo ye Nathalie émission ya janvier azolo baki tika kotonga Jean Jaël epai ya nani pa ba Michel tango kozala na ndo ba Michel na bovandaka bino so bato bele ba ya kuli Michel banani omona elongi nanga kuna omona elongi nanga kuna lelo ngoko tsanga na bosoba lelo ngoko tsanga bosoba comme kosala obebisa image nanga même pas ba Michel obosani bolamu nanga nyoso Karine or que c'est pas grave nayebi ke na banda ozela nanga ipe na cela jamais reconnaissance mais c'est pas grave mais nzambe mokili emoni mais sokoza mwasi ya tembe Karine ndongo lobi voilà donc wana boyoki voice ya Myriam ndenga zolo bana Karine ke non solo lo makambe baluki lo parce que biloba lobeleki kotonga batu partout va na botongi va na bolobi yanga na biloba loba eza na yo voilà to kende ndenga zo voice mo be ko intéressé bato belé abisi vérité mo boye par rapport à leader nanga pour wana za leader nanga boyo kasko na te soki exact content voice mais je vais c'est un peu no kandam ndam Karine omoni nyonso nyonso lobi nazo un intérêt nyonso osaelanga direct ngam nazo tinda bafinga yo bafinga ba Michel Karine lelo ba Michel bango nde bato yo komuni komona ke bango voice a show mais tant na vandi na raisonner na yebisi mama binanga tinda biloko wana ngai na pesi accord tinda biloko wana yango na tinda biloko na parce que na moni tozo vanda na yo so ito wana ndako bakate so okeli banda okomosa hypocrisie okomotunza makambo ngana. Voilà donc bozo ka ba voice ngana lo ba sous le monter parce que ba voice ndezo samba ya Myriam azo expliquer nature ya Karine mutu po oyebi msa ba vérité msa po va nae muna musika so mona peka Karine na musika o Karine na bebe mais so venda mutu oyebi parce que na mutu yo aza vraiment ndenge ni obozo kanisaka parce que ça normalité yo nani moyo tonga te Karine nani yo tonga ta tete ofandi pa ba Gisèle Zinda pa mapasa wana yo lelo ko mutinda okomo ba ke ya Myriam mutazo tinda janvier finga bino ngana ebi bango na tinda ba finga bango
mais solo baki bayibaka nyonso na mapa bayibaka ti bayibaka bilamba so mutu nyonso abengi yo baza te bake koyiba otonga bango na ndako na bango te Gisèle Zinda wana otonga ye te akenda kozwa mobali ya mwana mokie mobali ya Yvette otonga ye te yo ninga na kota na je na yo basintia wadolo wana nyonso yebiki mobali azwa ye mobali atinde mobali azaka na ye mobali asida otonga ye te nani yo otonga te kari mais naza yaya na talaka donc nakokota na bozoba na yo te tout le monde otonga tout le monde otongaka ntina suka mpe kotonga na héritier ntango yo ofandisaka banani bamafifi ozobeta masolo ya héritier na fere ndenge okuti olala na fere ese olobango kaka bamafifi voilà eloko nalingai nayoka nde yango wana ya Miriam alobi que Karine Mokonzi avandaki abeta esolo abi autai kobima na fere egola oyebi Karine yo pene wana soni te donc olongo na héritier soki yango latita fere buzoba na yo po fere nde abonga moto adefendre ye te yo pene nde abagroupe na ya fere egola yo biso oyebika mwasi moko abima na fere egola asala ne 3 mois na 23 mois eta Yvette Kalombo po Yvette Kalombo tondimi soki osala ebongo soki osala mpe Yvette Kalombo mosinzo mpo Yvette Kalombo azalaki mobali ya fere azalaki mobali ya Yvette ye moko aloba yango asala ne 3 mois na ndako moko 3 mois à part Yvette Kalombo mutu mosusu te soki yo lokola ozalaka mali ya Yvette kosala moningano mosinzo amakasi vraiment nalingaki aboyoka kaka parti wana affaire rigole et puis parti oyo naozela mpena mingi mpo esala bino vraiment plaisir noti bolingagement ibele boyebi nga akosala te ya teke non naza bakota rendre na Karine non na baproblème na ye te mais seulement le côté me bimi boye elo epesinga kanane mpo na makambo ya héritier asaka na héritier trop dame siluzolo nakanisi mama oloba na nga sikoyo nazongi mutu te nazongi pena un jour Gogan un jour non si ça te po bo comprendre ti nazwaka place awanganaki ye fais gaffe au moins ba Michel wana bakotika kotokotelo te parce que bana bato ye na vie na bango ka sikoyo no bandoki na bango baproblème yo kanti bana na nde oye na vie na bango bango bando kodefendre yo ok calme-toi là pas comme on a parti d'aujourd'hui là pas comme on a donc yo po foko ta ba prière à makasi on va délivrer obeba na bato nyonso basumaka o elongwa là pas comme on a sala direct no ba ko sala direct o kotsa ba mama ba na buzo yo linga ini ba nyonso yo ngo kansa bidemi ngana za bidemi donc yo ngo ko mangana koma tutu na yo moi on me commande pas na bisa ko autant on me dit pourquoi on me manipule pas ok soko bande ko manipuler ba na kishasa o eza poto ko manipuler mutu te bato anso bazana wana pour le moment c'est là non aussi là ozanga 1 euro bongo to kotunana so ba utala yo lisusu ozoyoka oyeba poto mama poto ngoya na ngoboy poto biso bato bana ndingo manipulera bato ke olobi oyo kosi olobi nazo sauter par rapport à ton tes propos assume tes bêtises alors quoi là tu sabuso bano pana ngati ok assume tes bêtises quand tu parles beaucoup de gens et tu dois assumer. Voilà. Donc, il faut voice dans la soukana tikeli. Na ko tikeli sou voice te. Soki na yoki kaka muta benginga boy. Karine, au monde na Belgique. Na ebiso ko. Ya Miriam Kende. Ya Miriam Kende na Belgique pour aussi parce qu'il y a lobby qui a l'action kada moi ça tembe. Alors il y a tin na France ko zabilo ko na ye. Pour na ba guerre ane koma te yo kende ka kuna okoti na ngata mutu ka mais pour tout peza monde mboka loi to ke pepe to zonga pe paye pe ka mboka loi kilipe ko seka yo te na soni o diembela ya ba to kenda ko lati se komba mokonzi voilà ngamna tinda ko tanga mokonzi kana ki flatter na ozala kana ondo monde ndo tinde biloko makambo nyonso na so salela na ofutelo bana misala makambo nyonso na salela o lelo yo bosani na ebite so na ngo salela likambo yo konzima na vie mokili pe ko seka yo ti e ko seka yo ko batala e ko misuna mamimi mais seke ba luka mwana o ba ko seka yo na poto e ka sikoyo mama na poto na zo seko pona mona suka no eza mabe ndenge ngoke na biso bata poto suka no mabe biso bata poto so to balola cerveau to zala kuna mama te mokile sekao mais na sili so loko ngolo ka guerre nanga na video na ebisio zela ando kaka mapo na ma Charlotte ya ona zo zonga sima mais yo voilà donc eloko suka na lingeka bo comprendre que ti biso to no benga ya Miriam Mokonzi ya ba star
mokonzi wana balatisa ke nga kolatisa sikona keno ngambo ya Myriam Mokonzi ya mokolo makasi toi bien ko ya so kwa mokolo mais comment se fait que non moi na mukie neti yo lobi que non abaki flatteur abane ko senga yo so ki flatteur yo bengi flatteur to ke peka ndo yo bengi ya lobi flatteur abane ko latisa yo bablo mobe est-ce que vraiment hein et que moi na mukie kwa Karine akoko imposer likam ke ya Myriam munde na ya bo à partir de ko mokonzi po ndimi ngapela ko mokonzi c'est que yo po profiter pe na beza Karine yango zo ko mokonzi. Au moins, tant qu'on m'a dit, mais il faut pas côté pour voir n'importe là. Ah, bien sûr, le Karine là, collé, la fin, on a ça avec bloc au bout. Et c'est un temps qu'on va n'importe où, on a celle moi ma bien, moi beauté pour ça là que non, et le et ça là. Parce que le moment bien quitté, n'andim te bon comme on a bête tapo. C'est qu'il y a quelque chose. Oh, ezaki wana, oh bomba, on blomi ba bo lobate. Yango bibi si motonio surtout wana. Donc c'est que peut-être même ndenge Karine d'Azabonga comme qui hein, ma kotala moi père. Osai moi sobi fona keba dona keba yango yo o mona ka boye aya botola mobali na ngai po ba pa bote pe Karine za moi si to quoi la ne beauté fona za na 4 mais yo monde ngondime comme mokonzi wa déjà osai ki déjà erreur fa ba que te comme la ngeza mambweni natika na mambweni comme la ngeza ki sala ki ndeki na sa tika ki sala ki ndeki okozo comme mutu musute même na carte d'identité no skoba no ke na kombo nini pour to bengo Karine to bengo Myriam Mokonzi sko tango yo kuna na poto dans l'identité nini muki comme que non bon mais kapé quoi na minto na baté mama ko arranger parce que ngala yebi nanu na kati makambo comme kombo ya faire rigoler koti na kati makambo kombo ya héritier koti tango faire rigoler koti maka uzo vanda te. Tant qu'on m'a fait rigoler côté Évariste à vendre la calmeté. Tant qu'on m'a fait rigoler côté oh ba garçon plaisir ba vendre la thé. Ba olinga ba répondre. Pour autant qu'on m'a fait rigoler mon toza marié, moi c'est Cilia aigle jaune, mais autant que ba bêtise moi ezanga tina. Bo sakana mutu bo sakana na papouche. Bo sakana na papouche na bino. Fais rigoler la thé. Fais rigoler la thé s'il te plaît Karine. Faire égolater. Non, bah ne le faire égolater. Parce que na faire égolater au comprendre na sa manette ma ramine obimse, on a faire égolater. Je te préviens, na faire égolater. Et puis l'homme sous n'anga ba ne pona sous émission oh vraiment parce que babi TV za ngonga. Bina filé moi la batabota mineka lobia. Abadi ne carrière ne ka sikoto longa ne pas fabu maestro parce que li kunya na ye mutazuna ye makamuna bien. Asomba mituka na ye akaso ba bloko na ye ba caméra bloko ne to bien zoya abani vina ye boke likunya alongo na ville nova OK asu ce qu'on n'est pas fait gas te tonzimi mais comment se fait que Karine otole bité il faut na commander parce qu'on a posté pena bina filé na page nanga pour anongo ya pas bina filé tin toza de a 8 tokoki mona 8 wana mto baksa mate to coquille. Tu as déjà 8 to coquille car bon et si c'est fini. Nous t'as et puis tu as mon bureau bongo. Qui zengati. Biso tu vas tout. Ma yelle dans cerveau de tourner faut sande ni ba stratégie ndeni. Et puis mutu mo te bi na filatini que non de ba le carte finga maestro azate. Mutu mo fin fab gaspa azate. Mutu auto se battre na ba bloko na ye ta mona oyo. So total bien à cause de AS. Santé n'est à moi médiocre. 10 à match. So on a bien le niveau du beaucoup on a niveau mutounaï. 10 à match. Bien affilé à l'essa à l'atsa à peso bilamba. A foutre bien tout ba musicien de bozara ba répéter foutre ba transport. Bien affilé da full boss. Yemoro président Fabrice Abenga full boss. Mutanza na chance na ye boko za mutu boze belé na wenze mais mutu oteka koleka muninga ya problème te za chance à mutu bo amno so ba mise na ville nova mais yem so chance tsuri ke non azoma makambu akangi maboko takabo mino bandeko na ye mais likunya yo mutu bandé likunya ngo a le intoxiquer sur quoi batine surtout alors bina filé ce que je veux te seulement te dire nini 10 à match tika bina filé c'est le parcours na ye normal ça makambu na ye normal ça n'a rien à voir na yo. Je peux se tirer dans la ville Nova, continue de faire ce que tu veux. Ça, la carrière n'est pas normale. Mais ce qu'on doit faire bien affilé, au coup, tu as un amour de la presse. Vous comprenez? Au coup, tu as un amour de la presse. Andra amour à poste dans la Léli.
Mourabi, oh, dis-moi, Mathieu Wap. J'ai mal au bazana, ni n'a bazana AS. Président Sekabi, oh, 2001, Azan AS là santé bien abi président là que bien té Azan na pantalon jaune mais surtout les cas pantalon jaune atabi que non on a belé papa jeune quand même makasi bongo et là parce moi ben moi faible yo makasi taxi jaune voilà merci beaucoup merci on te comme mon asuka merci parce que les gens qui me sont morts na si bon c'est comme je m'a pardon te final loba pardon surtout pour la gogo senga passi pour voir ça na orchestre mutubo et ça n'est vraiment passi ce que je veux demander conseil n'a pas ça et pas héritier amko na amko pas ça conseil te mais dans le baka que oza papa tant on dit mais déjà Karine c'est qu'on dit mais vous sotonaye ou bien que moi so adam te ba clash côté pas fa nenga out pas fa buga ça pas langa on dit mais la bêtise n'est nyoso na ka komi all assumer kaka wala le constat la té parce que mon équipe pour la carrière il faut dans la bateau baisse mais pour carrière ne mata au contraire tanengo banana ba BM ba DDD tout en noir ba sixo daki nango wana na siko goga oza ko kita pour anini ozaki entouré na bateau mabe alors ça l'effort mbuma to mabe mais non longola bango tia bateau malamu o ba ko aider papa carrière nous posons na carrière moulaï hein pour que osa musa na bien. Comme conseil, je vais te dire seulement, tia bato malamu pembeni na yo. Na oyo wana moi sur na zoya article pembeni na mo la importance na ya yo sala te. Aka mutu na bango. Longola no bato nestu na tia bato sika ki pasika pena, pesa ba poster bato pesa ba na mail net ba dadi mola, bo travailler au monde que musique et mata. Comme conseil. Pour répondre Karine T, côté be mutu répondre Karine T, tika biso moko ba concerne to répondre yé. Est-ce que un conseil à Karine? Attends, journalisme, il y a ça animation. À ce coaching, tu as pas de déconner. Il y a des journalistes moi à ça les coaching même tu m'as yele ya na za mayele moko. Donc à bosser ne pas se mayele na ekaka. À ça que au fin mais mayele na bosser ne pesa. Ce que moi je veux dire c'est ma héritier na ka ya Myriam Mokonzi. Wa ya on dit mais de bala tsukuma Mokonzi supporter. Comment Mokonzi peut elongwa pété ya Myriam Mokonzi otikali bongo pona libela pondima kango alors zo Karine lokwa leki so bilamba ne pas na yo zong sela bilamba na ye so biloko ne pas na yo tina mutu moko zong sela ye s'il faut alongwa Belgique ay ko zongo na France tika ko bilamba na ye bilamba na ye mutoki ya mutu o gardon poani na poto bilamba ezate pese biloko le tubuka bwana bino ni ndoto lobi ke non lokwa na poto kuna linga saka na poto bo sambusa azia ne bata poto ba sambusa e poto ko mona pena ndenge nani Michel ako beta Karine to mona ngo mwana kemba ya Michel ako beta Karine pona Karine Mokonzi yaya ba beba na ba tuni surtout te na vie ba beba ba tuni surtout na vie tango beba na mutu moko bon sepela mutu moko comment ko ba conflit na ba tuni surtout na vie nao non nanya ngo sungao. Mais quand on peut revoir côté wana Karine et puis tu crois que c'est la Karine gogan makamuke non a escroquer ba chaîne toi pena moi même monde là tu vas séquer ba mon moso mutune comme na problème o me la rappelle diamba te ce qu'on a ba to me la ka secret ce qu'on a ba tengai ezaka nini ezaka nini doza ki c'est lekela yo na ba te dwingo pesa ka ya ndenge nini dingwe yo moko sila mudo pesa ka ba to ka ba kisi pesa ka ba to ka ba kisi dingwe. Ah, voilà, merci beaucoup à tous qui vont brancher. Je crois que un beau c'est que j'ai mis ma. Vous me saluez plaisir na batunion ça tout. Na personne mbote na Patrick Tango, babi Patrick Tango yanga moko. Des gros bisous à toi et aussi na moni yena ko bokala mambo soute pardon. Na moni ado senga maître Sengi kinga sen toujours na kati ya Suisse na moni sus nani wana Hakim Pemba la main électrique mon frère de dedans mon frère de 4 merci pour le soutien au de ça la rapport nanga et aussi merci beaucoup Ayada dit ma bibi mokona double commune sur Georges Makiadi ayo qui peut comméder déjà même le Beliango. Merci à tout le monde qui était branché sur Congo Victoria Télévision. Merci na salon Tekas oyamba biso donc ça to oyamba biso do bino tout ba vacances yango pardon on sanga bino to bolinganga gros bébé tombo ya pena gros bébé merci na salon Tekas poto ka ngo trop ba kato suko sepela donc ezaka na shaba en diagonale na
Église de la Louange, place au Balia Rapina, poisson, dans ça, la publicité. Et aussi, encore une fois, merci à tout le monde qui me soutient, qui me soutiennent de partout. Je vous aime. Double maître Augusto Moukadi depuis la France. Tout le monde, je vous aime beaucoup. Voilà, ça en est fini. Pour aujourd'hui, c'était vraiment l'analyse sur le net. Question, il y a comme papa, mon escroqué, grand frère Nanga, par rapport à la voix, c'est la vérité. Ce qui n'a les ébinovo limbisanga, c'était juste une vérité. N'a partagé pour que ça la bien. Merci beaucoup à Miller Ouakou qui était derrière cette caméra. Encore une fois, merci aussi à mon boss JB Koumalouta, le boss charismatique. C'est lui qui acheta, qui installa. Le pétrolier de Dallas, JB Koumalouta. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc aluta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria certa. Amen. Tchiki